Voilà, nous sommes arrivés, tous en Akati à Jérusalem et à Sika. Oyo précisément babengi na kombo ya Mboka Kamba. Oyo wapi lokola chrétien kimbangiste nyonso atoza wapi de partout dans le monde et sengeli omona mboka oyo. C'est très important pour un chrétien kimbangiste nyonso, pour na ba croyant et pourquoi pas peuple noir na bakisi atoza na mboka wapi atosambela ka ndenge nini soki omona mboka oyo ti babengi na kombo ya Jérusalem ya Sika oyo tozobenga Kamba. Il faut faire l'effort et c'est très important biso toza ba non croyant kimbangiste mais tokomi quand même. Voilà, nous continuons toujours, changer votre bilamba et nous avons un paiement et nous continuons toujours pour la Sabino, salon de Bandakina Debi et puis tout au Minango à Sika. Voilà, donc merci beaucoup. Alors papa, on va encore toquer sur beauté. Beauté papa. Nous avons respirer, il y a de la maille, il y a de repos. Expliquer Bissonan, place où nous avons bien en ligne. Oui, ils ont Kamba, ils ont tel 7. Kamba. Kamba yango place oto vandi oyo nde Kamba place Lingomba izali place tata Simon Kimbangu asala makambo awa abanaka kosalisa bato pene pe kuna pona contre ezali ya bajene nzete moko ezalaka wana munene place ando salisela bato nzete ngo koya donc nde batikala kosala mo cercle izali alors awa Kamba carte d'Afrique bima awa carte d'Afrique ezali topusa na kuna liboso okomona yango awa na Kamba eza place oyo corps ya tata Simon Kimbangu corps oyo ebeba te epola te depuis la création ya mokili eza kata musée te donc eza na mosole na liboso ya temple boy. Ok. Corps tata Simon Kimbangu eza nyonso eza kuna papa ndenge ndaza wana papa kisolokele mama mwido tout lese baza wana oyo eza Kamba Jérusalem. Mboka munene. Voilà. Mboka munene so tamboli yango aussi ça côté. Aussi ça monte parce que biso moto ko aussi ça monte ça vraiment makasi. Alors la lieu ta la bateau ba lo bakake o meka ko répondre pendant la question que papa Simon Kimbangu va kufa atika ki église kimbangiste ti azaki na ba groupe de prière na ye bien sûr l'église kimbangiste atika ya monte yo ko ibisa ba monte. Te ba zana omoni moto soit akoki kosilisa fufu na ngombe ya mobimba te donc seke donc na poso ya simba te posi ngomba mobimba osisi fufu wana te so donc osi fufu poso okosisa mo te. Ok. Ntango bazoloba tata Simon Kimbangu atikaki lingomba te me nayebi te d'abord tozwana lemo lingomba pour l'église. Ça veut donc na français tobenga ngo église parce que bako bande kobenga yango kinto ça veut dire donc lisanga ya bato donc kinto adi ezalaki lisanga ya bato. Bon ngonge beta awa le 6 avril bon tata Simon Kimbangu atikaki église te mais église yango ti mais babi fondé en Kamba le 6 avril 1921. Or que en 1921 papa Diandenda avec 3 ans. Na 21 papa Diandenda avec 3 ans. Na 21 papa Dialunga avec 5 ans. Na 21 papa Kisolokela avec 7 ans. Vous comprenez? Bon, moi on a 7 ans, on fabriquait le route. 6 ans, 5 ans, 3 ans, on fabriquait le route. Donc on a bêta ngonga oyo, ils ont maman mouine. Yé mo bêta ngonga oyo le 6 avril. Ba lingombe badi. Donc so moni ba mindele ba ka okanga tata Simon Kimbangu awa. Parce que bato ba bandaki koya ko guérison awa. Yango moni tango do bazobenga ngo lisanga po. Wana nde donc tokoti na na français. Oyo moni parce que pendant le mot église et outil na latin ba benga ngo religar. Donc religar ça veut dire donc relire. Donc je sais que ça tient les pierres, Pierre. Mais le pouvoir à relire bateau, au sangisa bateau place parce que pour première église ça non donc tata na maman baza na bana donc c'est déjà église. Ça veut dire donc tout le monde a relire bateau. A suivi maman, a boti bana a sangisi bateau comme déjà église. Donc on prend église qui Kimbangu était fondée na papa Simon Kimbangu. Hein? Donc pour église continue en français. Voilà. Hein?
nalobaki toujours continuer à suivre et toza siko na Gombe Lutete toujours na route ya Kamba toza dia na kata Kamba tozo progresser et na kata découverte nde nalobaki toza toujours na papa a expliquer biso tomoni mai suks mais mabanga oyo eza awa eza mabanga oyo banda na botama ata kitsuka natikala omona mote donc vraiment ba vrai kayas donc kayas moko pire d'origine. Alors, tout ça, papa, bateau la toujours en découverte et tout le monde est maï. On a Gombe Lutete, on peut expliquer ce que vous avez. Oui, ça. Devant tout ça, la mission Gombe Lutete, la rivière Tombe. Rivière Tombe. Rivière Tombe, place papa Simon qui m'a un baptême. Un baptême na maï oyo. Un baptême na maï oyo, rivière Tombe. Ah, tout ça, na pont. C'est voilà. Tu baptises kaye azoka baptême epai ya catéchiste moko na kombo ya Mavula Samuel nde abatiza azalaki sango te Mavula Samuel donc mokongo mutu mwindu mais azalaki catéchiste na ba protestant parce que pour paroisse oyo mutu ayaka na poto to fondateur nango awa ezalaka révérend Bekle il est premier na accompagné na jeune garçon qui a l'âge de 12 ans na kombo ya Ndonjo Olevo le premier chrétien noir protestant baptisé en 1867 ndé ba baptisé a appelé baptême Ndonjo. Alors le premier noir a baptême le premier noir protestant du Congo a baptême c'était Ndonjo Olevo autaka na Mbanza Congo à San Salvador, la famille royale. Le révérend Azwakaye est le premier professeur noir à Tangisaki Bamindele qui Congo, l'Angleterre. Alors le premier moutou à Liboso à la Bible na langue na biso, ça veut dire moutou à Liboso à la Bible na tradition du Congo. C'était Ndonjo Olevo en 1905. Donc Bible à Liboso et puis la presse la biso ba noir mutali boso sala parce que boy comme ya école anglais na ba mindele ale ndeta ngwa ya vu anglais wana aya vu bible na anglais a traduire ngo na kikongo mutango ay ko sala traduction alors bon donc ba ko mona effigie place oyo Apocalypse chapitre 1 verset 15 ndenge kuna balobi ces pieds étaient semblables à des lérins mais siko ere wana na kikongo ne bakomaka makulu na yandi yo vandaka ndombe, ça veut dire ancêtre wana obiso to banda koyoka au Seigneur donc il était noir autant ya sala comme babitela balobia makambo ingere vesi nde ba bloka ka Bible wana nyonso oyo Ndonjo Olevo ajoka baptême na mai oyo tata Simon Kimbangu ajola ka baptême. Donc c'est ça. Et papa Simon Kimbangu tapé ça avec baptême avec catéchiste. Yesu ko avec baptême pour la catéchumène. Tango wana ye azana no mundimi. Parce que tango za mundimi oyeti parce que avant ba grade ecclésiastique faut banana no kokoma faut koma na chrétien. C'est ça. Après chrétien ne ba bandi ko pesa yo. Donc ndenge za la kaka. Alors ba baptisa qui est toujours na kombo ya Yesu. Ba baptisa toujours na kombo ya Yesu parce que tata Simon Kimbangu asala ki miracle na kombo ya Jésus. Amen. Tango kaka donc to koma na kamba. Voilà. Entrer au moment la place pour tata Simon Kimbangu. Bakutana kana Jésus Christ. Amen. Donc même le papa Simon Kimbangu a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. À suivre toujours, toujours continuer, bien qu'il toujours au total la place où papa Simon Kimbangu a été baptisé. Et gloire à Dieu parce que c'était au nom puissant de Jésus. Zamba Pambolayo, restez toujours scotché, branché et toujours continuer. Kalamini Tato comme on a sous alors. À suivre.
arrivés tous en kati ya Jérusalem ya sika oyo précisément babengi na kombo ya mboka kamba oyo wapi lokola chrétien kimbaniste nyonso atoza wapi partout dans le monde sengeli omona mboka oyo c'est très important pour un chrétien kimbaniste nyonso pour na ba croyant et pourquoi pas peuple noir na bakisi atoza na mboka wapi atosambelaka ndenge nini soki omona mboka oyo te babengi na kombo ya Jérusalem ya sika oyo tozobenga kamba il faut ça l'effort et c'est très important biso toza ba non croyant kimbaniste mais tokomi quand même voilà tozo continuer toujours changer ko bilamba et tozo te un complément et tozo continuer toujours pour la sabino sala to bandaki na débit et puis to kominango na sika voilà donc merci beaucoup alors papa il va encore tomber sur moté moté papa aujourd'hui à respirer ya komela mai ya kozwa repos expliquer biso na place autour da babenga na ngoni oyo za nkamba za terre sainte tango tu baoka kamba ya ngoyi place autour vandi oyo nde nkamba place lingomba izali place tata Simon Kimbangu asala makambo awa abandaka kosalisa bato pene kuna pour contre ezali ya bajene nzete moko ezalaka wana monene place ando osalisela bato me nzete yango ekoya donc nde batikala kosala mo cercle ezali alors awa nakamba carte d'Afrique ebima awa carte d'Afrique ezali topusana kuna liboso okomona yango awa nakamba eza place oyo corps ya tata Simon Kimbangu corps oyo ebeba te epola te depuis la création ya mokili te donc eza na mausolée na liboso ya temple boye corps tata Simon Kimbangu eza nyonso eza kuna papa ndenge naza wana papa kisolo kele mama mwilo tous les saints baza wana oyo eza kamba Jérusalem mboka eza monene voilà mboka eza monene so otamboli yango osilisa yango te parce que biso moto koki osilisa yango te eza vraiment monene makasi alors nalingi otala bato oyo balobaka ke omeka korépondre bango na question ke papa Simon Kimbangu avakufa atikaki église kimbangiste te azalaki na bagroupe de prière na ye bien sûr na église kimbangiste atika yango te yo koyebisa bango te baza na omoni motu so akoki kosilisa fufu na ngombe ya mobimba te donc seke dongo na poso ya simba te posi ngomba mobimba osisi fufu wana te so dongo osi fufu poso okosisa mo te ntango bazoloba tata Simon Kimbangu atikaki lingomba te me nayebi te d'abord tozwana olemo lingomba pour l'église ça veut donc la France tokobenga yango église parce que bango bandeko benga yango kintu ça veut dire ezalaki donc lisanga ya bato donc kintu adi ezalaki lisanga ya bato bon ngonge ebeta awa le 6 avril bon tata Simon Kimbangu atikaki église te mais église yango ti mais babi fondé en Kamba le 6 avril 1921 or que en 1921 papa Diangenda avait que 3 ans na 21 papa Diangenda avait que 3 ans na 21 papa Dialunga avait que 5 ans na 21 papa Kisoloki avait que 7 ans vous comprenez bon moi on a 7 ans on fabriquait le côté 6 ans 5 ans 3 ans on fabriquait le côté donc on a bêta ngonga oyo ils ont maman mwino yé moko bêta ngonga oyo le 6 avril ba lingombe bandi donc so moni mbamindele bayaka okanga tata Simon Kimbangu awa parce que bato babandaki koya kozwa guérison awa yango moni ntango do bazobenga ngo lisanga po wana nde dongo tokoti dongo na français oyo moni parce que pour donc le mot église et outil na latin babenga ngo religar donc religar ça veut dire donc relire donc Jésus qui s'attire les pierres Pierre a le pouvoir de relire bateau au sangisa bateau place parce que pour première église ça non donc tantana maman baza na bana donc c'est déjà église ça veut dire donc tout le monde a relire bateau a suivi maman a goti bana a sangisi bateau comme déjà église donc pour l'église qui Kimbangu était fondée na papa Simon Kimbangu donc pour l'église continue la français voilà donc du monde donc du bundu ya batu ya makanisi moko nde babengaki yango kitwadi batu wana bazolo babumu banana moni tango ba relégué bauti na déportation tango baye na 60 oui
comme bazaki mikolo bamonaki papa de ngenda lokola petit moko boye balinga ita gérer bango babite o aza petit a gérer biso esa nini et simbate on comprend c'est comme ko simbate c'est ko balingaki ba s'opposer bango ne ba gérer mais comme ezalaki ya bango te c'est là où on a que non place sango qui n'a que non papa de ngenda sala l'église papa Simon qui m'a sala l'église te papa de ngenda mutati kali ko bébé l'église pourquoi pas côté du christianisme OK le mot Christ et bandaki na papa Simon qui m'a oué très bien on a une question à biso pour posséder bisoté rien à tout na oboye parce que moi confie Ezali et d'autres personnes dans la biso à non croyants kimbangistes les kimbangistes aussi nakati en général balobaka papa Simon Kimbangu et Dieu mais maintenant total bien parce que tout ça qui n'a eu qui ça na centre laquelle l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc introduction de Jésus dit son envoyé Jésus-Christ. Alors donc tu dois limer un panayo mon explication par rapport à ça. D'abord les bandes qui n'ont pas wanate. Emblème les bosso oyo moni bakomaka l'église kimbangiste. C'était l'église de Jésus-Christ sur la terre par les prophètes Simon Kimbangu. Mais zalaki oyo yango te sengelaki ezala. Alors parce que pour le jugement mutu achaka kombo ya prophète la première personne appelée Simon Kimbangu prophète c'est monsieur Morel. Monsieur Morel. Morel atalaka lobi no so to lobi to benga Simon Kimbangu bolimo mosanto. Et simbate bolo ba prophète. Pourquoi? Allez ba combien prophète. Pourtant bandaki ko samba batuni yo nani. Babi Kimbangu batulonga ye kufunda yo bikomisi nzambe liboso na bango. Si vous peut-être bateau la contre babi mabe yo zanani ayebisi bango mono yimtumwa mfumu wetu Yesu Kristo ngana za mutinda mi yankolo na biso Yesu Kristo bandela ki kongo abi mono yimtumwa mfumu wetu Yesu Kristo kalingala donc ngai naza mutinda mi yankolo na biso Yesu Masia mvuluzi donc mobikisi mpeve alongo donc molimo mosantu batuni Morel est-ce que de ça tuni mais yo za molimo mosantu donc ça yo oyo kitelaka kasi oyo kitelaka mama mari boye papa Simon qui m'a répondu devant conseil de guerre donc on les a cour suprême ya ba militaire lelo ayebisi bango uibuna buvove les andenge bino bolobia ibuna donc buna buvove les andenge bolobia alors allez les Russes bêta liboko na mesa nini photo effigie ya roi Albert Premier kita ipanzana tangi panzana tasima bakaganga pourquoi bino bozo ko déranger molimo mosantu mire salafat wana na ngongo mire salafat donc tikala kutumuke ekoya na mbanza ngongo donc mire sala isala fisir bayena ye alors aussi bango bakomaka likambo prophète parce que y avait un conflit ya babamba Manuel balingaki ndenge bango bautaka na déportation bayaka donc bango bagérer église na bagérer église donc papa de ngenda te nde eloko esala bamba Manuel donc babino tosimbisa papa de ngenda touche siko il faut délégation eya na nkamba pour délégation siko faut ya na nkamba babamba Manuel basala likambo ya fo pour esala lokola accident donc batu bakodaye balo bakeno ngenda sali nini abomisi batu yena mobuto po abebe sa réputation mais tango bayaka ko comprendre que bamba Manuel azalaki à la base ya conflit wana qui azalaki à la base ya conflit wana alende mobuto apandaka bango na nini na martyr wana donc ezalaki te likambo yango na siko ntango ye moko Morel avant akofalobi te bochange eloko wana ndenge ye moko azalaka nini alobaka voilà bango moko baye kotya envoye nalingi tostope non awa tout en publicité à Esther oyo ya bana ya baorphelin après on se retrouve tout juste après restez scotché branché.
mtoto. Wapesa ngai. Nipatia. Aza na santé ya malonga te. Ana afya nzuri. Na ebite soki na memi papier to eloko. Papier. Aza kilo te. APC. Tala mota la santé ya mona oyo. One nini yake. Tala mosusu ye oyo. Ona mwingine huyu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus botala. Muone nini pekee. Ata Pampex ezate. Ona Pampex. Ata nini ezate. Merci papa. Bon Dieu. Oh là là. Pardon. En tout cas, beaucoup de gens qui Pampex sont qui awa. Papa Pampex. Esunga bango. Botala ban. Botala ban. Botala ban santé na bango. Mais mi 3 mais na senti kilo. Kolia malonge ezate. Mili qui ezate. Bo assister vraiment. Besoin za mingi kotoyo. On a besoin nyingi sana. Besoin za mingi. On a besoin nyingi. Nana osala part na ngai. Lelo soki na kufi. Nikikufa leo. Misala na ngai kolanda ngai. Yo misala nini kolanda o? Kazi kenda kufuata wewe. Misala nini kolanda? Kazi gani? Mama nzamba pambola bino. Mama Mungu awabariki sana. Mpona siko bazo nazo pesa mbongo sikoyo. Ba rapidité basomela bango ba Pampex parce que baza bolumbu. Alors, tozaki na posa ya mona moko. Abetelaki ngai ye lisolo. Abetelaki ngai mona moko lisolo oyo motema. Graziele. Graziele. Bana bakobondela mpona bino. Bana awa babondela. Bakobondela. Graziele. Basala ba échographie, ba radiographie. Hein? Tango ça nyina mukamataka. Tango ezwaka ana perdre ka connaissance. Abungisaka maele. Ana perdre ka connaissance même journée muzima muzima. Ata jono bimba zo yebelo te. Omoni tozana ka mususu awa ya mwana oyo azana problème ya hernie. Il fallait pas opérer. Mbongo ezate. Misapo awa. Tozana mwana mususu awa. Jibu kui. Bango baza na problème ya pali. Malaria. Pali pourquoi parce que et puis asa malade. Asa la fièvre. Donc bazola la malamu toto kota la même. Omoni hoyo. Mwana na katsani na. Oyo neni. Pardon. Balobi il faut aller à l'hôpital kota pe ba médecin. En tout cas, bandeko bo intervenir noki. Bandugu mufanye mbio. Leti mona oya koma ki bepo likamboni. Oyo. Pauvre tango papa babomi papa na ye na bitumba. Na mama na ye. Na ba grand frère na ye. Nde azalaki abandaki kolala se ya maiti ya mama na ye. Donc alaki na se bembe ya mama na ye. Mwana oyo. Nde ba courage nde ba longoli na se bembe ya mama na ye ba memi awo. Okufela la biso mina boeta. Donc oyo so bateri ma bazana malade. Et c'est ngaba ki hôpital. C'est ngaba ki hôpital, parce que moi kisi, ataka moi kisi ya intervention sur donc pour la psycho, donc on s'en est là comme pas comme maintenant dans l'hôpital. On va faire quand même quelque chose. Parce que bah pour y aller au sur sur landa vidéo oyo, pas méga un peu intervenir. Intervenir.